oyo bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botalaka bomoko ya mboka. Merci. Mbotina bino nyonso balandi ya bomoko ya mboka. Totambola kibongo na se ya moi makasi nenga mokondi Cordon Bruno pona kozwa bana o bakoma ba enfant parents. Bazoteka mai, bazoteka ba cigarette, bazoteka ba papier mouchoir. Mususu kutu azana même pas na fond ya commerce, azoluka ngona nzela. Totambola ki pona bana balela ki balembi viwana. Balobi on dirait l'état na biso de c'est le côté pona bango. Ba mikolo pe bazana kite koloba ba pesa ki ya bango ba argument et puis bomoko ya mboka ya ki simate ki nekelo moko ya bengi maître avocat pour apes la biso na loi. Le lenge nini ba parents batiki bana na bango ba koma ba parents na bango. Bana ngo baza ba mineur bana ba 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Moi na bongi akende classe, moi na bongi atang. Balandi ya bomoko ya mboka totambola ki na micro na biso pona bana bakoma ba enfant parents. Yango moko ya ba mikolo anga apesa avis na ye pona bana wana aza pembeni na ngai papa na ebité pona ba enfant parents bana ba enfant parents oui. Bana o bango komizo bango moko en charge ko sala pona na parents na bango. Yo lobini ni pona bango na ba parents na bango. Bon, ngai ezo salanga souci pour ba parents belé ba ko zo en charge na bango ti. Ba lingi ki pité trop na nzoto basi. Mais alors on a vu tant ozwa moi $10 suka na mwana moko. Ozwa $10 okomi na 5 bana. Tala bana na ba misuba okoma ba fa abandonné ba misuba okoma okozwa charge na bango na classe te. Yango moni parent tout na obenda matoi. Ezala mama ezala papa. Tombo moni bona bozuite botika non esprit ya nzoto. Tombo za na esprit ya nzoto bozala bozuite. Yango mona ba parent yango mona bana ebele bakulu na bakomi trop. Na babutu bazobota ba chaînette po ata papa soso azolia te ngombe azolia te esala biso pasi mingi. Siko papa nangana tuna est-ce que bana bakomi ba enfant parents? Eza problème ya l'état tende aza kozwa suko kipete. Eza pena problème à l'état po l'état oya biso ya Congo baza na problème ya kofuta batu. Okota musala bo signer les 10 mais comme il est 31 tala degré espace wana bana oya zana ba ona ndako. Alors que c'est un voisin biloko oliate na kindoki pe kotimbala moko. Alors bipe kena na Congo misala ezate ba licencié basé belé ba grande masala kate. Oui ba licencié ba leke belé pe ba koma tina ba ndoki na ndako atanga trop akomi tina ndoki pour moyen te pour banda atanga na musala ezate. Merci beaucoup bomoko ya mboka boyo ki ba vie ya ba pesi pona bana baza enfant parents. Bonjour yaya. Bonjour. Tomoni na bassin bo uti wapi? Nga nateka mai. Oteka mai? Comment on nani? Kuna nga divine. Comme divine? Oui. Ah, tu as matonge, oteka mai vanda wapi? Na vanda la matete. Outi matete ti matonge? Oye makolo. Te na yaki na transport. Siko mai ngo toteka na bassin tabe bassin déjà vide. Mai esili? Non na teki te. Siko poteka ezosengani? Ah, esenga mbongo. Donc autant mokana bassin oluka mbongo ya mai. Vango combien? 200 francs. 200 francs. Si pas payé sur combien de mailles? 10 chassés. Faut que maille moi combien? Maille combien? Mi balé 50. Si vous soyez 200, vous avez combien? Na te quand on m'a 50, na bimi 500, bénéfice à 300. Après on va na pesa mama biso. Mama bino? Koko na biso. Maman poto azawa? Na Braza. Pour papa bino? Baza pe na Braza. Ndé batinda ba ko bino? Biblo tangaka? Aux en classe ni? Première CE. Première CE. Aux assure. Ok dans classe. Ce qu'on a moi au 13h yo ke classe to ka mayo depuis. Na datu atongo to eka kamite. We kala mingi te. Na futa mina avant na bino. Koko na biso. Koko na bino. Siko ototeka mai pozo ba 200 francs na 200 sko yango futa mina avant na bino. Suna zwi umwana teki na pesi koko na sonda ndambu na box na carte.
Maintenant, comment on aura 500 francs? Ce que 500 peut saquer combien? Ça 50? Natika banda eroti type 17h. Na konzo ba 4500, moi na kabile 1500. 500 moi na journalier, et tika na tina carte. Ah, donc vous avez aussi bon ndambo. Tu vas dire euro. Donc, tu vas 200, sur moi 500, pour ce moment il me doit 500. On a ka bongo, après ce qui est belé, aux autres n'a pas parce qu'on ndambo, ndambo carte, ndambo lié. Parce que bon il y a carte ndambo foutre la Minerval. Na pas foutre la Minerval, c'est pas foutu qu'on connaît ça mon bar. Ah bon on va ça là ka. Merci beaucoup. Mbote papa na ngai. Mbote. Totamboli na site to moni bana ya mikie ba komi bango moko ba responsable. Ole bino ba papa bo sunga bana. Bana ba miko sunga bino on komi phénomène na kata RDC bana ba parents komi bana. Eloko nini papa? Bon, ligambo aliboso ezali l'état na biso na tout d'abord. Pourtant wakala biso tokolaki. L'état azalaki ko futa batata na biso oyo asalaka musala. Na kati ya compagnie à l'état à kozwa mbongo le 25 basoda bazwaka le 20 bon bato basalaka na privé baza kozwa le 30 a plus de ça 15 ezalaki kopesama ozomona ke ezotambwisa mboka malamu batata bazalaki kogere bana na bango kitoko mais na minute oyo sikoyo ndenge ezali boye salaire eyebanaka te soki le 45 soki le 60 bakozwa mbongo bana sikoyo moye batata bakipe bango ezali te tata mususu pe lelo azali na basi misato mine bao ya liboso nano bongisi bango te mais ozokende kobakisa basi mususu pe obotaka lisusu bana mususu wana pe ezali problème mususu oyo ezali kopesa pasi mpona nini badivorce ezosala emebele lokola yo sali divorce mwasi na yo akomisi bana o bana baza bandoki bakende pa ya tata oyo abali ye na nsima o bana wana bazali mabe bazali na tata na bango donc kote ya tata mwasi oyo ya tata azoboya bana kote ya mama mobali oyo ya mama pe alobi te bana wana bazali na tata na bango donc sikoyo ozomona ke bana moye bavanda place moko ezali te bakende pa ya tata mabe bakende pa ya mama mabe ale sikoyo bana bakomi kotambola kilikili toye kokota lisusu na phénomène mususu obino bokomi ozangi libala ozangi zeme kende na église bazemo ya ba science ya ba pasteur bakotia bino bana wana bazali tranquille te bazobebisaka ka mboka bango wana bakotambolela biso na ba machette alobito bakomi bakuluna pour na nini désordre alors l'état pe lokola azo bénéficier côté wana moye pe batala alobi ke no ba église oyo makambo bazo sala ezali ya mambe batiki bango kaka même le président Mobutu azalaki kobundisa bato église pour nani parce que makambo mabe azalaki mokonzi azalaki na miso ya komona yango pe atelemelaki bango mais lelo lokola laisser aller comme place wana tala sikoyo mboka ndenge kono donc papa soki bana baza na nzela bana bakomi ba parents eza pona l'état na ba église l'état na ba église parce que ba église lelo bazo komi kopesaka basi bazeme obotaka te yaka obota bamisusu bakotambola na bafoto ya bana est-ce que yazwelaka bana wana wapi oyo atiaka bato na libumu mpo babota tomono na moi makasi na paki ya opive kombono nani Komonanga Char. Comment on a au char? On va na commune. Ma famille na limité première industrielle. Ah, on utilise na limité na première tina matonge pour te gamai. Ah. Char, otangaka. Natangi mbulo ani ote natangi te. Otangi te pour ani aneo. Ah, natangi te mbongo compliqué ta kanga mo na otukaka na ba mo ikuluka mbongo boye na otanga ndi. Osuki na classe ni. Nasuki na deuxième. Deuxième secondaire. Ah. Char azana âge nini? Nasa 14 ans. 14 ans. Siko yomoko zoteka mai obezo toka na moi bongo papa na mama baza wapi? Papa nanga zape na musala te mama za musala te bongo na sa secondaire. Donc yo zo sala ne sika ba papa na ba sala. Ah. Bongo papa ni anda kuna ero papa ndio zotekela bango. Kas na sakas. Na zama mbalit. Il faut kana tokati. Ah bon? Mais il fallait papa ni ateka maman ni ateka pour na yosha. Ah, papa ba aisho papa komi wana kinoteka ba mai misali zate sira uteka mai. Papa koli makasi. Akoli makasi. Mama pa koli. Ah. Siko bosaka ni boso ba opira ngo bosombaka ba pesa ka bile boganya combien? Tu sombra osombi 1000 francs teke zi 2000 francs. Aposo mi mususu. Ah. Siko mbongo ande on bosela kangoni. Izobikisa famille pona ba wenzi kosa mo programme kolia ka na mbongo ya opi. Siko toi 14 depuis ton on dit combien de paquets? Tala mbongo na simbi onyo sta. Et comme pas même 3000 francs. Depuis ton ah.
Depuis tant 7h, 6h. Na bandaka ba 9h. Depuis 9h, on tika mbongo za pas 3000 francs. O tika o tika tiba erni. Na baka ba 15 wana na kati nanga. Siko yango do teka bozo bomba mbongo na yo ya classe tanga l'année prochaine. Siko yo ndenge tozo vivre boyo zo tanga te bo teka mai ko mitangisa o sengi na bato ba ne condition vie oyo sengi nini ko na l'état na biso. Nazomona pe makamwa l'état pe ba mikolo bazo ezobonga te nga mwa muke no se pas l'état ba pisa ngani ba yo kanga ku kite. Mais ata pona l'état pona bato susu oyo ba zami te mamawa basa nini pona yo. Bakoki kwedenga soki ba ya mitema malamba bakoki kwedenga mais ba ya mitema mabe to bundaka biso moko kaka. Nga naza maître sans peur Lumba la Kabea. Naza na baro ya Kinshasa Matete. Eza grave pour moi na o aza na C à 18 ans. Et pas ba parents na ye. Eza la devant mi be ko na biso azali incapable. Bazo benga yana no mineur. Awa na Congo eza na loi moko ba uti ko promulguer pour na ko protéger ba enfant. Ba enfant wana bazo lo ba enfant mineur. O aza na moins de 18 ans. Ce que lingo sa musala. Ata na société to compagnie mo ba ko zo yo te so za na 18 ans. Ata so lingo luka permis de conduire. Ce que vous avez moins de 18 ans, vous avez permis de conduire. Ce que vous avez moins de 18 ans. En combien plus forte raison vous avez moins de 18 ans à comme parents na yemoko. Vous avez grave pour vous condamner les parents pour sanctionner les parents oyo vous exposer bana na bango ba mineur na misala. Mais na ko lingana point wana to sala moi différence. Ezala na mikilia poto. Ezala awa petang mususu ba autorisaka ba misala moko ya ezali temporaire, ezali occasionnel, pe ezali léger. Oyo ko nuire na santé ya mwana te. Oyo ko zala te ke yango nde tikali musala na ya libela. Eza ba travaux nini ba benga yango. Eza ba misala moko neti ya ba vacances. Ata na poto ozana moins de 18 ans mais soki bozui congé bakenda osala misala bana basala misala ba livraison ba distribution ba journaux tamsusu ozana ba journaux na quartier to ba revue moko boye pona mwana azwa mwana aneza partir ba 14 ans ti ba 15 ans eza autorisé ya asala ba miloko moko occasionnel eza peta msu saisonnier misala ngo eza ndeni okozala misala mo eza léger kozwaneti ko banda ko kabola ba journal na wana na mikili ya poto biso awa bakabola ba journal te mais dans ba agence muso ba commencer la ba revue na bango bazo kabola ba information ba makamba ba publicité ba nini bako utiliser mwana ya moins de 18 ans à condition que ba respecter ba norme mwana ko sa musala makasi te mais ko za ko signer contrat de travail te et ko za musala moko ya 3-4 jours juste pour permettre mwana akoyeko se servir na mbongo wana comme argent de poche yemoko. Mais ça c'est que à ça là pour allier sa famille, pour allier sa parents. On a code au bautique promulgué sur les droits de l'enfant et sanctionné en macasse et puis bah poursuivre les parents ou bah exposer banana bah on a mis ça là au ya macasse le colo le bigoté comme maï et ça malamouté qu'on sala mendicité et ça malamouté comme moi la communauté vagabond et ça malamouté ceux qui ont moins de 18 ans bah on a tribunaux au ya bango bah bautique créé pe bah chango partout bah on a les tribunaux pour enfants. Bon il faut qu'on dise que loi est au sala. Problème ya loi ezala baloba nul n'est censé ignorer la loi. Ce qui va se bimisi loi va promulguer en dans un journal officiel et ça supposé que mutunio surtout il faut yeba loi wana. Biso ndeto za na problème na Congo ya koyeba ba loi ya mboka na biso moko. Bato ebele bakipaka yango penza te au moins na balobi wana eza pona bato babonga pona bato basi bazwa mais tango ba publier la loi ba promulguer yango ezaka ya mutu nyonso tu na mboka nde balobaka nul n'est censé ignorer la loi bana yango bango moko na niveau na bango na niveau ya institution na biso peut-être basali vulgarisation ya loi wana te ba parents mususu pe ba yebite ke za na loi moko zo protéger bana na bana bango moko ata bazo maltraiter bango ata bazo soumettre bango na ba misala o eza ya niveau na bango te mona ba parents mususu ndelo ba koma kende ko mbonga kolia yo moko kende ko luka mbonga uniforme kende ko luka mbonga boy mais soki mwana amemi information ya ndengo na tribunal pour enfants pour kuna pe tozali na ba assistants sociaux o bazotala makambu wana na baka wana oyo bana bazali bango moko maltraité mais bazozo information te bakoki ko sanctionner ba parents wana ndeni po
culture na biso ezate ke mwana atelema akende na tribunal pour enfant akende kofunda papa na akende kofunda mama na ye bango baza kuna bafandi baza banzambe te po bayeba ke na famille boye to na lupangu boye baza konyokola mwana bana mususu pe bango moko baza batetu azolinga ye moko lobi na okenda ngo teka mai tamso atindi ete ye moko abimika akei mususu abia na okenda ngane na ONG mo bonazo nini kesi na bando sire na ba sapato pona zo mbongo na ngamoko soki yo siko za tetu na niveau wana mwana telemi akei peut-être ba parents ba kolanda mwana na bien na boyi na kei ba parents ba mingi ya ba parents ba comme incapable ba comme incapable pour bana mususu baza bateti mususu bazo nyokola bana c'est vrai batindi bana mais bana pe ba ebite ke na kende ko funda papa na nga wa pe zotina na sala musala ponga na bando liesa e o comme le roi le monde à l'envers en tout cas makambo mboka nga na koloba ngote po bana o basala misala na bana ba fazer bana ba shege baza na mboka nyonso wa biso to tambole ba mboka ebele to moni phénomène wana eza presque partout bien que pas na biso eza na taux élevé mais bisika nyonso ko kende ba shege baza ba voyou baza ko kende ba sans abri bazali ba mandia bazali ezaka te pona mboka na biso c'est vrai que na mboka na biso to egozala eza makasi mais eloko muso ba kisameza ke bana na oya biso pe ba yebi ba droit na bango te ba parents ba yebi ta musu ba droit wana bazokoka ko salela yango te po parents pas mona question na ke kotika mwana na tribunal pour enfants ba rotinda eta musu na prison azomona ekokomela eli susu ngambu ba prison ngo ya biso kendo tika mwana bien que mwana bakotia na prison te mais biso tozana ba prison bana te place ozo ba centre de rééducation ou bien ba centre de formation que ko tika mwana bazuye ba ndiko leksa mwana wana musala lokola zana susi tam susu ba ndiko leksa menuiserie to maçonnerie ba ndiko leksa bien musala maboko po abanda ko luka zo mbongo ye moko ba biloko wana ezate ba ko mwana ba ke 500 na ba mikolo nde loko ba parents so abayaka na ba wana kendo tika mwana na tribunal pour enfants mwana baby lisu davantage yango mona bavandika bakangi miso bana pe bayebi penza te eloko mingi eza na bana bayebi ba droit na bango te bayebi ba droit na bango te il faut nde to multiplier ba séance ya boye tam so ba émission ba séance ya formation na information na encadrement ya bana po bayeba ke toza pena ba droit na so net le na vandi to liete tongo tipo ko ke funda pe papa o ke funda ba parents na tribunal pour enfants po ba pe so bilo ko liate so mwana ke classe te azana droit ke na tribunal pour enfants ko lo ba ke papa tangisa ngate papa na biso melane ka mi konisa masanga na coin mbongo afuta minerval les alaraté ezana ba parents muso zo sala makambu na nko azumbongo ba o eza muke ko ka minerval te mala mo melana e bière na moko mi balé mais bana na ba ke na ba classe te ou bien bana bazo kende classe a tangisa bana délestage o ba ke ane oyo ane wana kuna ba musu ba ko kende mais chaque jour o mona papa wana amela masanga chaque jour papa wana zonga na ndako na quit azo mbongo amela masanga migonyo so wapi mbongo wana zo mela masanga ko économiser tangisi bana mais ya ko lo ba ke mbongo ezate tamsu ya ko lia bino bolobi ko tu bana po bolobela bana mais na ba mama musu ba koma ba mama papa ye moko ali sakanda ko ye moko atangisa bana ye moko ali sakabana ye moko sala kanyo sombali akoma na yeka étiquette mais wana eza loko eza sujet na binote to solo balikamwa bana bazana droit que nous funda ba parents na bango soki bazo s'occuper na bango bien te tant bazana na C à 18 ans. Oki ndenge mettre na lobby na biso pona ba parents o batiki bana na bango ba koma ba parents na bango bana ba mineur ba papa ba maman boyoki sanction na bino et abeza makambo mboka te za parce que bana ba ba droit na bango te et puis ba parents ba bi droit ya bana na bango te ba parents bo veiller sur vos enfants bana pe boka ba papa na bino bo sala ba lingi bo sala bo ti kokoma ba enfants parents bo sala misala o bo lingi bo bino pona mbongo bo kende na classe bo tout ça ba parents na bino bo rozana bo moya mulai na sina moyi oyo tokutani bongo na numéro ya sima na mission oya biso bezami kolanda na site na biso moko ya bomoko ya mboka yango na pesi mbote na moko na ngatika kingate na se moyi makasi na bien kaye mingi Bruno Ndombe pour ces ici mais il s'appelle Maestro na pesi mbote na muninga ngai miza alua moi ça mukuse me kitoro lokola ngai na pesi mbote ba kaye moi si ya mbinga pe ya mwindu meilleur abanza na pesi mbote na kontina ngai na kauki na bien kaye mon boss Patrick Momondo ko Eric Momondo ko ya pati momo bambote be depuis Suède na pesi mbote yanga boss na pesi mbote na Manus les banquiers d'Asunda depuis Liège babi yango masalobi to sunga bana o bazangi batako sunga bango na pesi mbote na dedans de moi je reste ba depuis Montréal na pesi mbote belé na pesi mbote na famille bomoko mamoko na mboka mobimba dans le monde entier. Je vous aime beaucoup, à suivre.
bana kin bana poto bana Océanie bana Asie bana Amérique balobi site aka moko ya mboka bomoko ya mboka donc ko zapper trop té rester branché escoté bomoko ya mboka promotion ba produit na bino ba entreprise et bino promotion o nyonso ana flat na ye restaurant de kono asali sifeti mona kini olingo mona ngoza ka juste na bomoko ya mboka donc toza wana pona bino restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na bomoko ya mboka olingo sala promotion na bomoko ya mboka za na ka pona bino toza na pona ko sa ba promotion na bino yo artiste toza besoin vraiment ba sa lo promotion ya produit na yo yaka na bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc ekokoma tibisiko zali pona ba promotion ya ba produit na bino Patrick Momo attirer vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga eke de timbujimai eke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka ezana pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya bien ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na ye pe talaka boya vraiment na bomoko ya mboka ezana pona ko servir bino toza sans frontières